Bonsoir, bonjour, bienvenue dans votre émission Terminus. Terminus présentée par Nanou Diamant Noir, autrement dit la patronne de la presse congolaise. Nanou Diamant Noir aujourd'hui reçoit pour vous grand-père Bozi Boziana, actuellement à Paris. Je suis avec grand-père Bozi Boziana. On va essayer de parler Terminus avec les grands-pères. Bonjour grand-père. Bonjour Nanouche. Bonne santé. Santé, santé ça très bien. Santé vraiment tout le monde est bien. Grand-père Bozina à Paris. Moussala, vacances ou bien... Moussala, vacances que tout est. Moussala, en même temps, tchèque, famille, comprendre. Grand-père Bozi, bateau, à terminus, ming, mitou naka grand-père Bozi à Kendawapi. Grand-père Benz Bozi Boziana Zanaye, donc là awa to komina mama boulot moyen au salandou les athées. Il y a un moni comme on a école moi passe. Tout ça comme on a mingi tant moi ba concert les alaki mais sikoyo mutuna artiste soit tu ça ça y est mutuna mtoza na kwena. Donc moyen penda il y a comme on a raba pam boye zate. Donc le bal me écoute en studio c'est ça quoi. Musique est comme moi passe n'importe mais dernièrement on a talaki bino na Célésine beta qui quelque part et tout mais ni bino bazo autorisé beta parce que na mona ki bino quelque part na peut-être qui concert ezala ki ba bengsa ki bino to ezala ki ndeni non ezali ba jar moko moni ngana zali nazayaya na papa moni na okuta baleki na yaki ne sika na kuti baleki baza ko beta. Alors, ceux qui n'ont pas de balai, ceux qui ont bengai, en tout cas, n'a pas hésité pour les circonstances. À droite, il y a la concert à Kacha Poto. D'accord. Grand-père en t-shirt et Kenda Wapi. Et Zaka, ils ont évolué ou bien? Anti-choc, tant aux hommes cela veut dire anti-choc ils ont au grand complet. Donc, monsieur Bazali, tout Bazali. Mais ils ont ils ont un beau cas, ils ont continué à évoluer. Ils ont continué à évoluer. Ils ont continué à travailler. Concert, mais chaque week-end, deux fois, il y a répétition ou va travailler. Chaque week-end, vous travaillez à une adresse précise, vous avez un programme actuel ou vous avez oui, tout ça, un programme tout ça, poto, ça, sorti album Toute une soirée. Toute une soirée, ils ont deux volumes. Donc, volume 1 et volume 2. Alors, dans volume 1, vous avez une reprise. La reprise, ça va demande. Il y a Batu Oyo, Bazali, Bafan, il y a Anti-Choc, Demande Nabango. Et on a salué moi reprise à quelques chansons. Et puis, Nabanzemo Pea Sikapo, le Zapina Bajen, Bajen Bazali Pefo Baye Babango, alors Nabanzemo Pea Sika et Zali pour Nabango. Donc, programme Nabiche Zali que. Toujours ça, la présentation à l'album Toute une histoire. Le 9 novembre, sortie officielle partout. Europe, Afrique, partout officielle. Téléchargement, il y a déjà à partir du 1er octobre. Le 1er octobre, il y a déjà le téléchargement, c'est téléchargé. Na Haïti, na Amazon, tout ça. Donc voilà, et puis YouTube, comme on a vu ça, pirater et belé. Pirater et belé. Donc pour bakota un site, bakota Masolo, il faut que beta Bozi Boziana by Boziro. Pardon, Bozi Boziana by Boziro. Après, on a fait
na YouTube. So babeti bozi bozi na bail, c'est ça boziro. Pourquoi bail boziro? Eza combo ya sika ou bien parce que ba pirata qui na comprendre partout na. Non, c'est-à-dire qu'à sens il y a ndenge eza combo bozi boziana eza trop. Eza belé. Donc ba pirata mais oyo officiel ya oyo pene ya solo ya ngona zoba. Bozi boziana bail boziro. Ponga pe nazala pe ba comme na ba combo pe belé 00 boziro ya Benz ozomona. Mais grand-père Banda déjà Zala qui déjà jeune, Banda qui déjà kobengo grand-père. Pourquoi? Non, nazali ka mukolo kaka. Ba bien un grand-père suite ya ba travaux, suite ya formation, hein, la missimo artiste belé et tout ça. Alors Jonolo, je salue Gif Jonolo, le prophète, il est à mon avis à partir à l'élo comme grand-père. Ah, les grands-pères pour l'année. Oh non, comme grand-père parce que t'as là au sali belé, au sali bisso, donc vraiment comme grand-père. Nandimi pe comment, nandenge comité l'élo, baptiste grand-père. Parce que atanga pe na Robert comme mosusuté à part grand-père parce que biso na soto mesana na kombo on a déjà grand-père. Mutu era yo ki déjà grand-père, mbala moko ebiki on parle de bozi boziana. Papa na biso pardon grand-père. La musique na biso actuelle parce que on a biso parce que ngapé naza mutu ya lelo ya musique na biso ya lelo ma musique na biso ya lelo na musique ya kala différence nini yo mona na kati wana eloko nini yo mona ke bano beba leki nanga ba baby sindenge ba kotsa ke eloko boy. Non, le problème oyo ya musique ya Congo ils ont la différence eza penza différence pour nga différence eza penza te. Pour musique à Congo, si vous allez bien, il y a même musique. Et barumba, il y a barumba, auto beta kala. Na on est bon bazo beta, il y a même rumba. O acoustique, acoustique et beta mapé kala. Hein? Donc il y a même musique, mais le que sont kesseni, ils allaient sikoyo, va voix, hein, va voix, il y a chanteur, n'im te zana bo kesseni. Et puis nandenge parce que moni ngala mona bon biso bato mangala donc biso bana RDC tous en a deux publics moko ezali elingi makambo ya insanité elingi banzembo oyo ezana ba bêtises mais il y a d'autres publics oyo balingi makambo wana te parce que so remarquer au ketana ba fête au mona si tu nzembo moko botam choisir makambo va bien te mona bato belé bazobina donc cela veut dire que mingi baza ba hypocrite tango baza na palais na bana ba yoka na bango te tango ba komi siko na ba bekala bango na bateli bosale ba komi ko bina donc pona ngai na lebika ezali na ko kolobate ke na lebike ba artiste msu pona bango bazomona po bateka il faut akota na makambi ya insanité. Bamsusu neti biso tozaka ka bato yo ya normal to kotaka na ndenge normal. Donc nazo sala kaka na ndenge koluka ba histoire ya malamu oyo ezana atobo faina bana moyen ya kokimezalité. Donc moni donc tuna mutu sala mais ba jeune oya biso baye bamsusu bazana nzela na bango bamsusu pe bazana nzela na bango mais pour ngai bazo sa musique na bango très bien eza te ke o musique eza kobeba o non te mais rumba biso do kuta rumba ti lelo rumba ngo ezala kaka bango pe bakuti rumba ti lelo rumba ngo ezala kaka ezala ngo te ke o rumba ngo changer to ko bina lokolo moko bo te ezaka même rumba mais ba voande ezoko kesene ba voix ezoko kesene o zana voix na ye o zana ndini na ndini. Vraiment grand-père Bozi Boziana nga vraiment ça honneur pour nanga koyamba yo parce que
série wana ozomona grand-père na TV okutana na yeboye wapi mais lelo vraiment ils a honneur pour nanga na yambo na émission nanga na peso micro donc vraiment naza na esengo makasi bato ba otala mo ba comprendre esengo wana ezate grand-père album ozobimisa yasika ba mayo to yebeli ya grand-père wana ya kala même rythme ba système wana kaka ou bien grand-père pas ko baksa moi idéologie oyo ya mikolo. Moi tout à l'heure on t'a dit que rumba changé te rumba ezaka kaka rumba on kaka ya on tozo beta na sali ba remix quand on dit remix ezala mo ba changement muke na sali pena banzembo sika banzembo sika ndenge ezali kaka rumba kaka le même rumba ba mélodie ezali donc ba histoire ezali donc ba maloba bien ba histoire donc voilà normalement bato penza ba oyo ba koyoka toute une histoire pour comprendre grandeur ya musala ndezali. Grand-père, ça fait combien de années au grand-père Aza musicien? Combien de temps déjà que au sala kamusala? On calculé depuis 69. Depuis 69. Tilelo. On a ngakutuna na botamité. C'est ça. Donc on calculé depuis 69 Tilelo. Oui, ben reste comme 47 ans. Hein? Moulo, c'est 47 ans. 47 ans dans le monde de la musique. Grand-père n'a dit que si on a tout nu et le côté batnanda ou baro sepela. Bato tala biso ba fan na yo o ba sepela vraiment la musique na yo. So ba ko zo ata moi extrait moko ya mukie. Ba nsembo ze belé. On a moni au sepela ki na tembe na tembe. Voilà. Nazanga bolingo mama nazanga bolingo natina kaka moto ya liboso moto ango ezimate etikala bileko na bileko sheringa na kobelela mama motema tondi na mawa na wio na motema na kobanga nalingi oyebisanga tina nini nga na yo tokabona yebisa yebisa yebisanga mama yebisa ya solo soki olingi nga na libala na yeba o. En tout cas, merci beaucoup vraiment grand-père. N'enseignant parce que moi personnellement na sepela vraiment. Est-ce que bato bayemba na album série wana si je me trompe pas baso na biso baskola ba DS ozalaka na ba contact na bango bobenga na bosolo la ka malgré que le lo bala sous bazo faire partie de ce groupe. Bon DS ça aux États-Unis. Na moko tam surtout comme on a les réseaux sociaux. Scola, bon, Azalia à Paris, Betty à Paris, Florence à Paris, Tozana Meta à Paris, Niclette à Paris. Bon, chanteuse Oya Kala, Tozana Bango, Misusu, Tangi Bakombote, va comprendre, pour baser Belé, Jolie d'État et tout ça. Bon, en tout cas. Mutu oyo nakolo bake tozala moi attaché to soli moi mingi ezali scola parce que yé pendant temps on a ça fêté qui 44 ans ya carrière ayaki alongwe pena Paris ayaki ti Kinshasa to pas qui na fête tozala ki na ye wana pena azam to na ko busana te mais ba msusu ayaki te tam so bazaki na ba contretemps mais voilà yé pena l'accès qui pena bolingo penza na katia anti-choc. Grand-père le loto comme mon ba musicien na biso belé actuellement ba komi koyemba na basi mais ba o ba banda musique kala na ba o ba bandi kota la musique kala ba yebi ke biloko na grand-père asalango déjà koyembisa bana basi. Grand-père est-ce que ça facile na katia mouvement ko pesa moi la moi si exemple d'être user ko sala wana micro moi si pas un espace naie vraiment personnellement d'être comme moi le lopé makamon comme ko zonga mais to yebi ke ba idéologie na ibandaka vraiment sérieux à grand-père na ba sœur na so ba derrière so toto tanga ba kombo wana est ça vraiment facile ou bien ça difficile pour maîtriser moi si na kata mouvement. Bon ça là normal ka ba si ça là normal mais ça ba principe ça là makambe belé o ya ko respecter. Moi aussi, il faut respecter, moi aussi. Mais ça peut être difficile,
surtout ça, 2 ou 3, on a quoi, bazala, surtout la même lignée, diapason, les aralèmes sont moi pas si, mais il faut y avoir, moi, chez Azali, ceux qui, par exemple, au Pessi Kuna, Pessi Boé, Pessi Boé. Donc, ils ont la teke injustice. Ce qui est injustice, c'est ça, la candidature. Et vous allez bien attendre que vous allez bien malam. Mais bien sûr, moi, c'est à comment on a gagné, parce que qui peut comme moninga, il y a un moni, il y a moi la moitié, on est bien gagné ça là. Donc sinon, ils ont facilité. Mais tout monsieur, on a bandé, on a la fille depuis 84 à Shockstar. Donc avec Jolie Data, donc ils ont makambo oyo. Na koli nango et puis naza une expérience nango neti sikoyo naza na faila pasi faila oyo yazo couvrir siko ba trou ya bana mayo nyoso ba chanteuse opéra qui sala kwa pasi faila déjà fan si masolo. Vraiment grand-père, tout le monde dans la musique actuelle, icône et belé, bazo kende, ndeti mutoloka papa wemba. Grand-père vraiment souvenir à menine mala motikala nango ponaye, ba King Kester, ba Kei. Bon, papa wemba paix en son âme. Là papa wemba tozala ba souvenir et belé. Po to bani nae na Zaiko, tozala na kutie na Zaiko. Après to kene ici filo collé, yoka lo collé. Donc, moi, je fais un groupe. Après, tu as le quattro, et puis tu as la Zalaka. Vraiment, tu perds de penza un grand. Tu as idéologie, tu perds. Kester, Azalaki, les Kinangai, ou qui pensa que tu as la paye trop. On a les bacheliers à champ, mais perd son âme, à Tikibiso. Tu perds un grand chanteur, vraiment. Basé Belé, au bâtiment sous Amadilou, Pépé Calé, basé Belé pendant au Bakei. Mais les Angelab sont surtout. Voilà. Vraiment grand-père to komi na biso ko chité wana remercier bongo Jerry Mukuna babia Jerry Mukuna vraiment check na yo big remerciement na yo grand-père to komi ko chité ceux qui programme ezali comme on le dit que nakin veut continuer ceux qui programme ezali ceux qui bo répétera quelque part pour bateau bana posa bayoka banzembo na bango bayoka kalaba ya koyoka bien ceux qui ba concert ezali na futur na jour ou peut-être que sortir album ekozala si possible. Bon biso na ça ba musicien groupe ils ont répété na Bikapi na Fikine la première porte par Sœur Yvette et puis programme il y a sorti album et Obima les 9 novembre vous allez en même temps présentation album en même temps présentation album la conférence de presse et tout ça. Surtout aux ala les 9 Wanagaka na Kinshasa. Bon, salle to communiquer. Après remercier Makaka ni na sala. Nous remercier nano awa toza place tozali ba bengango awa toza. Balobi awa ezana nyonso. Ezana nyonso tala ni ba pitso sous cadre pour to sala interview. Donc voilà, donc ça va bien mon grosso. Mon grosso. Donc Olingue quoi en gros aux huiles. Olingue ça fois en gros aux huiles. Donc pepele tout les années. Et puis on remercie Chora Lubula, Rama Miezi, Céline Piana les bombardiers, sans oublier Dodoli. Je remercie patron Yesiko Jafar, comme Jafar, patron, na maman Nicole. Je remercie Matubele, JP Loboko, Nanouche. Diamant noir,
caméraman Nabiso, Jerry Mukuna, à Bebana Masolo. Donc vraiment en tout cas, Boutalombi, restaurant Boutalombi, Nabosani était, Dozo Campo Bianco, moi à London. Nous remercié les chanteuses Nangai Faïla Passira, F-Star, de Noade, Goloa, Edino, Sadiko, Piroger, Piroy, Guilhem Bonda, Amisien Nangagnon surtout, nous remercié Bango, na confiance au Bapé Singaï. Et puis voilà, on attend comme on a bangoté, mais Bazaka toujours na katia motema. Merci. Vraiment merci grand-père Nandenge pour accepter l'invitation nanga na ebike prochainement ceux qui nous ont appelé makasi album Mekobima to kuzoyo petoye ba ndenge ni album même sur tambola na marché. Bien sûr. Vous avez taliboso oyo borozoa. Merci beaucoup grand-père Bozi Bodiana. Merci bongo na Papi Gen balobi Tolo Belavi za site na bino site ya munene bo hésitez bo s'abonner au maximum pardon. Merci vraiment na ya Teddy Mola à quoi ça sert, pourquoi pas à Pichou l'enfou le jeune millionnaire balobi exemple là-bas na Lemba. Merci na bino ba no se bozora vraiment temps ya rotala Nano Diamant Noir na kati ya Tolo Belavi le vraiment to comme na suka na mbela ki bino grand père Boziana na simabili tozali ki bongo na Jerry Mukuna babiye mo mukonza masolongo meleo to tiena na simabili lelo ye azolon biso zo zo embalasi.